Monsieur maison mère azane collègue na ye. Frère azali cofondateur. Lobby Frère azali cofondateur. Ndeko tsaka faire cofondateur wenge musique maison mère. Siko vina biso Adolphe Botsa ye nani? Cofondateur. Oh. Aussi si ba kombote hein. Ah? Aussi si ba kombote. Président Weransa. Cofondateur. Ah, siko président na. Mukolo ke c'est Didier Masila. Msou bazata. Allez qui a faire la musique. Bah président y a président Fali Poupa. Allez qui a faire la musique président Fali Poupa. Nando Conté. Président Fali Poupa. Venanga Didier Lacoste. Héritier Wata. Bangwana. Lobby Papa leki na bango. Papa leki bana. Bango nyonso. Parce que papa leki asala logo irate. Irate te. Bango nyonso. Te makamoni yo monite papa chéri a tweetaki. Papa chéri a tweeté que moi na suka son fils aîné Lacoste. Te wana ewenge idiofa. Lobby wana ewenge idiofa. Idiofa ba pesi bango dingombe. Bakaboli via zoinega pazo po via millionnaire. Apesi Lacoste 5 ngombe pour asa moi boucherie na yolo. Et ça la nini boucherie na yolo et ça li mabeta. Ils a te donc c'est que babeta imabe. C'est que babeta imabe. Pour tout le monde, papa chéri, on va bêter Zénith. CD, on est comme au Tekama. CD, on est au Tekama. Mais tout le monde est l'autre côté. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Vous avez une émission dans Bissoto, le Bela, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise. Nazarane Sengoma, Kassi, ceux qui n'ont pas Nabino, Nazarane Sengoma, Kassi, ceux qui bozuli Bakou, Rokoti Sabiso Nabandaku Nabino, Yarolanda émission Nabino de début jusqu'à la fin. Et c'est on en est à la car, Wana Tika et Yawenzambe, Mouzale Kolopino, c'est mon père Nakimia, Ape Sabino, Kimia, Ape Sabino, Long Vibo, s'abonner massivement, Boou Melanabino, na Congo Winner Télévision pour Alliance, on a bino déjà aussi. Eza déjà ya libela quand ne bisaka bino biso zala wana ka libanda pono rezula bino ba actualité du jour pono sur la bino pembe na micro Miliki de la presse pono pesa bino ba information ya source yango totika susu elongi na mo ipona ko yambela bino moko ya ba Gaulois au nom de Basel Gaulois donc avec qui est déjà tout solo la pembe tozana posa tout sur la nama mbango ya le 24 juillet stade de Martini rolekana ba préparation eza comment to mona déjà ba short bima qui a 24 communes mobimba idées années yango na kimi mbango pas mon quoi Gaulois soda makasi ya faire gola yi aso la biso déjà pembe adi de Lumumba ceux qui dosa déjà mon moko continent déjà invité na ya qui je dis bonjour Miliki de la presse et puis bonsoir na ernio so batu bazolanda biso esika baza vraiment na ebike il faut s'abonner na ebike Clovis mi pas la beau à vida s'abonner vraiment et ça la bien et puis ça me concoule nécessaire donc s'abonner ça la bien puis jamais pas à 10 ans Rodrigue qui panza donc ce beau s'abonner te Yvette Mbia Zanoti yanga Arlo Matumbongo beau s'abonner vraiment beau s'abonner ingénieur Maraboyembi beau s'abonner ce beau s'abonner né ça la kito Boni basa wa Ferrego la superposé donc bizorbi actualité l'équipe actualité n'est son amuki ah tok bandana bongoti tok bandana bongo mais oui actualité l'équipe actualité n'est son lelo na mokileza bizorbi na bana mindele na ndaku na bama panga sauce donc to yeko liti na bana mindele lingala na danse donc il faut comprendre que papa Hervé a sa force papa leki na bango olobi papa leki na bango papa leki bana bango nyonso parce que papa leki a sa le logo irate te bango nyonso vous comprenez que papa leki na bango ya ba président JB Mpiana Ferrego la papa leki na bango papa leki même ya ba vie na nga shaingeng papa leki même ya ba vie na nga rio oh papa leki na bango nyonso mwana suka donc au moins na komba famille wenge na komba wenge donc mwana suka ya wenge za feri siko bango bazali bana wenge baboti bana ba vie ba verio bana ba vie na otanga bakombo te misu ba ozela mais boko sina lobana nga binote ka ba vie wana faire JB Mpiana Weranson ba yaki ko lakisa biso était dernière fils a wenge sereti watanabi te makamoni yo monite papa chéri a tweetaki papa chéri a tweeté que moi na suka son fils aîné Lacoste te wana wenge idiofa olobi wana wenge idiofa taga bazai na mboka na bango te na ba respect 20 na mutu bandundu
miel de son mwana idiofa Lacoste mwana idiofa donc bakendaki idiofa bapesi bango dingombe bakaboli via zoineka pazo po via millionnaire apesi Lacoste 5 ngombe po asa mwa boucherie na yolo esa nini boucherie na yolo esali mabeta Lacoste ta boucherie na yolo ou esa idea mabeta traka vewera na boboto na ndenge pasi malobe wana wenge winner olobi wenge winner ye na mbongo comme moko oh wenge winner poso lobelo ba makambo deva babindombe oboyango o babindomba ya wenge liboso ya Lacoste so lobelo balikambo na epa nani Serge Mabiala oboyango au moins te ke ba numaka mwana te me babotaka nde mwana wana eza ba nommé ba nomination oyoka te pe héritier mwana suka mais miel de sopa bimi mwana suka maison mais zomona makambo via zo nommé talaka Igwe de la forêt HP hein via commune a millionnaire awasa ne ba délire na eloko na yi siko biso to lubani toi ni lo to lubate ye mo voit masali ko alingo sala bo asala ka Bizorbi évolue bien Bizorbi na ebisio suka yango il faut to sala ba type ya modèle wana wa ba Bizorbi faire gola nga osala biloko ba chinois te o ba artiste musu ba sala sala le mo après 2 mois 3 mois ebungi non Bizorbi ezo kene kitoko yango zo mona lelo na banzembo musu ba artiste musu bazoyemba ezo za na sens te pe zo boma ba mabala ya bato o soki bibi bayo kelengi bibi mobile na bengani na ndako na potopoto olobi bibi ser bibi na brazat ser ba bengani na libala yo mwasi ya bato lo bobo yetu la boyo kelengi mobile ya bibi abi mais ça y a nzembo ko mboyo yetu la donc c'est que si na mabe bibi lelo libala ekufi biso siko Bizorbi tozo beta biloko ezo sala ke bato bazo bina bazo sepela partout dans le monde yango na force à Bizorbi na ba réalité ebeli mikologa Bizorbi partout na ba boîte na banganda partout Bizorbi donc félicitations papa Hervé Ferregola et kendara bongo vraiment kendara bongo na ebi les Éphésiens de Yolo balinga ngo ka bongo maningari malgré na pesi maningari mbot ibo posi date à stade des martyrs jamais et ça le 24 juin peut au kanga porte na 15h olobi to kanga porte na 15h au moins des papes bakanga porte 2 heures avant nous le to kangi porte plein o ezala wana basi mais nazo ebiso ke plein e kozala wana yali sécurité batu ba beta ba martyr biso to e ko sukisa te mais to e po batu bazwa leçon et ezala concert o e bando beta na banganda pour lelo nde tu to tala ba concert beti na martyr yo so ki batie CD à concert mo na bar ezate donc c'est que ba beta imabe c'est que ba beta imabe poto mona na ba papa chéri ba beti Zénith CD on est comme tekama CD yango ezotekama mais tozo mona eloko te c'était comme sur les réseaux sociaux quand même ezoteka bateka rapé yo mtu apprendre ngango bateka kana ba sona ndeza ima bepe mtu asombi boti kuluba mama modèle bateka raté wana za baji donc ekoteka mama na ndenge ya lisekité sans ya valeur ya stade des martyrs donc stade Kamaniola sans sa valeur na oyo ezala jour si on peut se ba valeur à Ferregola sur le plan musical au décortiquer encore lutte contre des mythons. Olobi lutte contre des mythons. Hors gamme, monotonie, école à vérité. One école à règle. Règle. Bon, yo quand on t'entend règle. Yo t'as la TVT. Jogo Glody lo ames. Vas-y école. Vous regardez tout. Règle. Oh musique beba yo lo ba mamba salité au bazolo. Star mi 2-3 fois star na Turquie puis par vie bosulo et Benezer Tracy dina na Turquie parce que zomona makambo donc biso Ferregola aye na ba stratégie mo aye ko zongisa musique elengi potango akala ngana to za bana mike nazoki molangi obi so ba tsanga ba ngana to yo kagu ezande sko nenge banzembo aferi ezala toleli butu mo bimbanga na ye to salaki échange na bave ya maloba malaba ya séparation ya douleur pasteur moi ebisanga na bi petit jour moi sinanga zo voyager tolela na nzembo wana me balela te kana ekolo Yesu yaka me balela na nzembo aferi ozomona mama on ezo kende il faut ko beta ka archive
archive faut ezala to betaka te kaka yotola te. Et bon ce que tu es na dynastie sous chaos. Nini zoleka entre Ferre Gola na Leki na héritier watana. Leki n'était le bas mwana na ye. Ah, Leki na ye. Leki na côté babota maman moko te. Papa moko. Non, Leki na nu ya wenge musique maison mère, Leki ne pe na âge. Te non. Na so na wenge musique maison mère, aza Leki n'était soki na âge nda aza Leki na. Wenge musique maison mère azane collègue na ye. Frère azali cofondateur. Olobi, Frère azali cofondateur. Ndé botara Ferre cofondateur wenge musique maison mère. Siko vina biso Adolphe botara ye nani? Cofondateur. Oh. Aussi si ba kombote hein. Ah? Aussi si ba kombote. Président Weransa. Cofondateur. Ah, siko président na. Mukolo ke c'est Didier Masila. Obetsa mabaku. Donc na ligne na ba problème te. Na ina sala émission oyo dans le calme. Solo la pembe te ko luka yo po yo lo ba ngwa vérité. Solo la pembe. Na ligne na bi. Président Weransa. Cofondateur. Oh, j'ai trop maumba na ebité so na kosi cofondateur mukolo ke c'est Didier Masila. Kombo ba pesa na maison mère po ezali ndaku ya ba parents esika o ba vieji be mpia na ba utaki. Na ebité so na bandili boma mama nazolo banazo kosa. Donc siko ebongo ekobana ndenge nini neti héritier na okoma kokomisa Leki ya Ferre non. Héritier za Leki ya Ferre était c'est bon chanteur ya mboka oyo asala banzemu na bien. Aza pe na batu na ye balingaka ye amema orchestre ne poto na mbongo na ye esala bien alua pe stade des martyrs na mbongo na ye esala bien. Bon producteur. Komba producteur on a. Oh le Tiduli le sénateur. Louvunu. Louvunu. Si on a ba producteur wa bon, produit pas le Tiduli le producteur na suka na. Il faut endend. Donc yangona il faut pas que comparer Ferre na bango. Ferre aza mutu fo moni sake na mais Ferre tutu kaluji bateau yo ko koloba ya musu Ferre na bango wana. Pour tout la Ferre na sonité. Ferre azo ça la fierté ya musique ya Congo pe ya Afrique pe ya mokili pe ya wenge. Kena libota mo babota mwana bango asuko aza fort. Eza facilité hein. Eza facilité tout même maman na ba facilité bongo te donc. Eza que bateau nyonso so mona so ba sala musique eza pour na Ferre. Ferre abimi na 1995. Sangwe panzani ke wenge zui mwana mo mkiazo emba danger comme on est petit Ferre. O biso do yo data vocal. Ah. Maintenant lobi ke Ferre yemba na disque o ezalaka ya suka ya wenge maquette nango ezalaka tile le page Pekis. Malgré bimate po bakenda na séparation. Ferre a voyagé na wenge akenda Kenya, akenda ba Côte d'Ivoire, na wenge dans l'ensemble. So avait zika likolo balinga ba na ba kufi. Ba musicien wenge, nani na kati. Ferre. Tout sur la histoire en bien. Bango bazali bana Ferre, o bana ba ya ba boto ebike bana na ba tsara ba trouble na ba famille. Même attaché bino mona parler le pas père na bino. Tara bana ba sœur nde ba se comporte. Moi je suis mbati no pas là ba be boni boye père na so tonga chambre et salon moi ne ba se comporter les bana ba se comporter donc Ferre azali papa le ki na bango nyonso sauf JDT sauf Norolias malgré baleka na wenge ya Didier Masila sauf JDT na Norolias pour JDT déjà ça la ba empreinte kala JDT c'est un grand chanteur à Zambiaka. Aïma balondende kala na El Paris. Moteme doni na mauta yo kende. Nganati kala na ba pensé. Na moleli mawana ngazinge ekosilate. So na ba neni. Ba JDT ba batonde ba yaki kotia maison mère bois. Na ba Norolias. Tobeta ba histoire vrai ba ba comprendre. Là ba musicien maison mère to ba kotia maison mère bois. Ba rota poids. Nabi déjà na qualité ya JDT wana. Ah déjà non. Pour ba JDT ba yaka na sens ya moi respect. Et ça na orchestre ba so ba ke o ngolo. O ngolo. Eza ne Ferre yaka na quartier latin. Les arcs que Kofi amoni ke bazo yemba bien te il faut grand mongo ya ko corriger bato. Et comme mana nzembo na yo moko ba yebise yemba ngo ayembi en danger au kanga modèle ko yemba o tile le bon. On se tout ça on a Ferre tembe muto abongo vraiment. Na yebite Muntu ya bongo vraiment Peter Kabangu na yebite tokozwa musicien wala Ferre wapi Beni Kachu suka na chanter
ayena ba exercice mambebele lelo na musique so mona ba jeune ba koma jeune mo 15 ans 16 ans signer orchestre eza pona faire pe bazwaka na 15 ans ngape na ko signer faire ba iba ebo mwana na musique Neveja kubala au secours ba ibinga pour mwana malgré ça batiki te kotongo donc musique iba faire pour mwana ya mwazana ta génération est faire na musique baba nani Tutu Kaluji Sege Maniata Savimpi ando beta accompagnement na wenge na mo ba génération ne bango wana Msu bazata Allez qui faire na musique ba président ya président Fali Poupa Allez qui faire la musique président Fali Poupa Nando Contet président Fali Poupa Venanga Didier Lacoste Héritier Wata Bangwana baleki na bangwa Bayaya tite bana nayi Fali Poupa sou mwana nayi oh faire ça c'est test na bandal na pesi mbote pa pichu botoko libunwa et puis na pesi mbote na DG Polo Mokonzi na pesi na mbote place aza na pesi le sous Tracy et sa presse présidentielle Tracy et les a pas quand ma presse présidentielle mon pote donc ce que tala net biloko ya bongo mais baza banana ete ndeko na ngai au moins ba biloko mususu faire quartier la te sombaka ya opesa leçon ba banana etango biso tango faire azoemba ocha uko est-ce que fallait azalaka to sola siko bien na risque azalaka côté ni alara mais azwa na chance no azalaka te na histoire ya musique esika ba grand o bazoemba pona mboka mbongo ya mboka o ya pesa mwasi neke ewenze siko faire yemba pona mbongo wana Mobutu akufa na idée ya faire rigola nde Mobutu azala so lelo kufi so to mona na Mobutu otuna oboni wenge faire azaka est-ce que faire otuna ba est-ce que Mobutu otuna ba po ba yeba ni teta ngwala kosa zaina okesa muke s'il vous plaît la gamme tango wana na ba respect na ofinga mutu te tango wana président Fali Poupa zaina okesa muke kibinda nkoy azai danser na kibinda nkoy moni siko faut tout le monde sera ba valeur ya makamu na valeur nango so tozo memaka neto ya kabozolo babu ponne to aboto ofinga te na ba ce qui est vrai donc tant tozo ngato mema ba mbuyema tozo tika batu na ignorance bato bele ba mama musique te o batala biso bazolo baka o baloba balobi o ba omona ba monika bonté faire to tsaka mana ba ranger wana te en tout cas maître Z balebe les porte-monnaie magique ebi tangu tozola ndaka wenge Misha Moulongo ya mundele puis président Manu Mwendo tangu tozola ndaka wenge donc faut moi sans sa valeur et ça pour respect à musique elle est c'est wenge au moins te wenge beti stade ba stade des zones actualité c'est dit wenge pour pas comme on a orchestre ba musicien bana mike c'est dit wenge bazwaka fait pour bana mike lelo ba yoka sentiment ya musique c'est faire tant faire bani ko yembe pesi ba président Fali courage à comme danser na kibinda encore olobi tant faire bani ko yemba et pesi ba président Fali courage ba comme danser na kibinda encore so mona te mama nga ezo utanyo so na wengi faire na maison mère sali sana et test bango tu wana ba mais je te dis vrai est-ce que faire me sali ça et reçu otana be test il est hérité tango ye winga yo kuta nani mukonzi tala zelana au moins j'ai tout banda le kana wingi wana c'est fait j'ai tout banda ko le kana wingi wana c'est fait tala bon Kabo Semboa Kanda en tout cas na PC félicitations na émission ayaki ko reconnaître faire muta kotsa orchestre parce que banga te uzala no orchestre ma mutu alobaki wana c'est vrai tala ba ignorance lelo moni biso yango zo mona yam suto zo lobake Congo moi biso ba congolais to za ba ignorant mingi nde bazana bango tu ba ebi ngana sala Didier Lacoste faire rigola zongisa e wenge na ebité jogo sala Prado ce mam nazolo banazo kosa Jidibo la vraiment na kamina wana Christian Yabi ya manager privé faire mutu azongisa la Coste maison mais bana yolo to komi ko finga e corbillard azaina voiture mobo e ko kota cercueil mais zaina o corbillard bana yolo sukali ki corbillard wa vie pasili dans la petite ngala na kisa bitumba ngabi na ba ibang sens on a bi violence na kisa musique azu kisa bitumba mais rare na vie amutu ce que faire wana o bango tu na kati na bango ba bi muta ça bango tout test c'est faire ego
donc soki bawanga na bango mo bayebi po ezali na temps na micro na so faire wikita okita to me ma ignorance te na ye moko bango tune baza pona lobi ke président fali pour pape mwana ya faire oboyi ye mo na kati ya ya osa test na maison mère ye kutu no banda déjà test na tunnel na banda faire ayembisa na tunnel asi na yo ki moi yango signa yo makuya la sam po aneze yo mayaki test ta signa yo so mona mamba qualité à faire photo ni marabato tant mamba ezali mon bof jina mamale page matuba vraiment place baza guerin qui abi mombele place azamna na Paris na Pesimbote siko so mona mamba bongo to moni sara valeur à faire na biso na ba musicien batara tembe photo sambela nzamba batela faire azala ngamo na bisi nzamba lola na moye makaso na nao alongola 2 ans na vie na ngabakise la fille. Merci nzamba lola yo galongo 2 ans na vie na yo aba sa faire to sur l'affaire dynastie oya benga ki bande kona ye maison mère o bazala kinaye membelinga mbilinga yaki kokota na nto mona on pas président JDT kende moja to ko mona sous public ton na landage misomo boya bilabi azana no esprit collègue faire collègue JDT jamais bon ba ko diriger bon il y a un esprit collègue faire asa esprit akwe angina na confinement kwa na confinement azora mbongo askola sana oni na vie anginda wapi na confinement kwa na confinement azora mbongo askola asana oni na vie eloko tete déjà esprit na ya liboso ya ngwa oyebi to sola na bien esprit na ya liboso ya ngwa ke ozwi ba mbongo mobo o ya ofele osena ngwelo toza yuma tukumbama mususu teneti yebi na faire bazonde otala la vie est belle. Voinou appelle chauffeur, fait go la voinou ya chauffeur. Donc ça genre on adore. Hier vous tu m'as amené to régler en okala. To boy na bisonné. Moi ba comportement o esali kati ya bi les a jalousie. Ndeko nanga miliki. Orchestre na nga. Ngai na za na contrat na ngai. Na bengi yo to sala featuring. Est-ce que combien association? Tout sur la bien ko. Ya benga fera yemba nzembo ya mwasi na Nathalie Kalonge. Apesa fereni. Et comme ils sont dans le studio, ils sont na yemba. Et comme ils sont dans la sombi biloko to lia na yo. Ouais c'est tout sur la maman bien. Ozembo place aza ozembo la pesembo. Tout sur la maman bien. Donc bazoli ngabata ba minoko mo ezanga tina. So na mutu afandi atali a omona ke e komi motema mabe. Frère na yo, abengisi yo. Na nzembo na ye oyemba so bolinga bo comme ça association ata signé contrat $1 milliard et engagé ye ba misisi belé bazana mboko baloba baleki faire na succès mais faire à l'équipe on a monté ma malam est-ce que lelo vraiment na ma musique yo ebeli souke fini tazala abengi fini à participer wana peka monté mama be papa malange eza bana ebele ba ebiete mais faire aosana papa malange featuring on les a poza échange culturel eza yako tanga poate o ba misu basala o mwana na babi batala gaming na Facebook yaka to yemba mwana na balobi bo yaka to yemba so biso tozo beta biloko wana te mais bila zo réclamer eloko moko pourquoi bunu bosangana komba we ranson mais komba fi bolingite ko na kata dynastie auta ko yemba album na ye nabi ato sola bien Bill Clinton wana Didier Kalonge po azala Bill Clinton obi ke se we ranson abeta ba album nyonso il fallait yembela we ratanzemba mobimba na mampata enga sala bien bato ba bimission na mamba musique asope moi temps fana na ndako we lia fufu. Et bon, il y a mon album, na yembela wera te bon siko ya ko luka bimisa faire mabe kan album a faire na jeune nyonso babote gavanega nyonso. Tout le monde vraiment besoin ça musala bien mais défaut na bino bozo te kaka ba biloko po boso mbaka ba billet bozo ke na ba voyage à Nyongo ne défaut ya ngwana boye ba avion ezika likolo bana bato tant bozo mema ba mo fele ba soda so ba kina ofele po ba ke bundela ikolo siko bana bato ba ke bundela yo po yo zo mbongo olia na mwasi na yo Pesimbote na bagulwa nyonso. Et puis mon numéro 243 89 80 72 700. Donc on appelle Pesimbote mana Clovis mi pas la boa vida Sam Koukou le nécessaire Benjamin Power 10 ans. Et puis Rodrigue Panza na Pesimna ingénieur Mara na tsari like pa na bakosa bato ko tsari lika na mutu te ba camarade Yesu ba tselika na Yesu abimsa mapa na vino ba baya ba dama to ko tselike pa bato ba kabila biso.
oui to te likia ba te likia na mutu te so yo te likia na PDG na binote chaîne yokufa et bonjour aime ça no futa bo ta likia kenaga cameraman le loko ya eze likia na mutu te to ko te likia la mutu wa to te likia la pesi bagolwa ni so mbote kane ezala bagolwa tu Yvette Mbia Zanoti yanga vraiment yena comme c'est lady maître Yvette Mbia Zanoti Yvette Mbouya zotala yo pese mbote te nani Lili Mbouyi Lili Mbouyi so telle émission vraiment komelanga so kominga na bobani bwaka yo photos za na besoin ba golwa eza to yena adage mo golwa batela muninga na ogolwa Chloé Bekaka pezotala vrai gauloise Chloé Bekaka na peso mbote place za ba gauloise bo to yena opération golwa batela muninga na ogolwa pour jour à concert on soit gaulois kwei ou gauloise photo mbulaye soki batu bakufa po bilima nde bazala bilima za na mama et monsieur Sidi merci po bilima za na mama tuta o matelao po yakene mokili na bango bino tika na ber na bi Bazel merci de participer à l'émission Tolobela merci na yebi batu nanga bo s'abonner vraiment na Tolobela ceux bo s'abonner na Congo Winner TV na yebi ke batu nanga nyonso ya Luanda en tout cas vraiment Yannick Bosaka Plavezi Djangi bo s'abonner ceux bo s'abonner et ça la ngabi donc là on a aussi ngaka ba s'abonner na chaîne pour ça la ngabi merci monsieur Sil merci. Merci très cher abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci de la confiance et la fidélité. Bon, comprendre à de solo peut mettre aussi qui n'a pas qui te sait quand même. Tu retenir qu'à le 24 juin et puis qui s'est mis causant à RDV avec Papa Hervé Ferrego la biso notre monde en stade des martyrs. Ba diaspora nous sont déjà tous à la wana et au sala biso bien. On a to Kimimba on to pesa mbote mingi na Brenda Kouete belle lèvre. Brenda Kouete belle lèvre. Merci pour tout. Merci pour les soutiens à Lingio Mingi. Ceux qui sont aussi à Zenguité ngana bino to kuta na mikolo zuya. Les mecs qui ont fait banda kuna bino to pesa merci mingi na Adida Lumumba ezaki na sima ya caméra kino na machine na micro ezala qui est pas na ngai votre M la serviteur milique de la presse congolaise to pesa merci mingi na ma maman chérie la Cléopâtre moi c'est le kingolo na mwindu mami Sarah Kabunji oyabiso protégez-vous bien on est ensemble merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.